C'est toi qui avais exposé Mwana biso mwana moko kaka otobotaka. Mbote, bonjour, mbote na biso, bana famille, libota, topesi bino, mbote ndenge ezalaka toujours. Noko yeyo noko ya version Afrique du Sud na kati ya famille, libota, bino surtout obozaka na Afrique du Sud, Cape Town, bozali na besoin bo rejoindre biso awa na kati ya famille libota version Afrique du Sud, c'est l'adresse tozali awawa Saint-Figaro, noko na famille libota yeyo, tozali bongo pena B50 la million info 16 na kati ya Cape Town, mama oya pesaka news, mama coach na kati ya famille libota Cape Town. Voilà, topesi bino mbote ndenge za kaka. Bandeko bolingo lelo na ye tosala analyse ya méritocratie épisode 16. Excusez-moi 11. C'est 11e épisode ya méritocratie. Bandeko bolingo tobengaka nzambe oya keli mokili surtout tobengaka ye Elohim. Pourquoi tobengaka ye Elohim? Tobengaka ye Elohim pote mokili esalama na liloba na ye oya lobaka yango esalamaka. Elohim. Pourquoi na ye na bandi na makambo ke mokili esalama na liloba? C'est parce que na film na biso ya méritocratie 11e épisode ngana bengi yango motambo ekangi nzoko moto na moto azwaka eteni oyo na ye. Film eza nango molai 1 heure de temps, épisode 16, 1 heure 2 minutes, mais nga nazwi kaka partie moko ya 2 minutes 30 secondes o na ye nango lelo na plateau na biso to sala analyse. Neno na plateau na biso to décortiquer yango ensemble. Pourquoi na poni kaka partie wana ya 2 minutes bandeko bolingo? Ezali eteni moko epesaki ngai pasi, ezali eteni moko epesaki ngai mawa, ezali eteni moko bimisinga mai ya misu lokola parent na bandeli na bi mokili esalama na liloba. Tobengaka nzambe wana Elohim, Dieu le créateur. Bandeko bolingo bana famille libota, tant tozali kotala film na biso ya méritocratie, totala kaka te lokola tozali kotala match to apprendre le mot te na suka. Totala yango po ezali na ba éducation moko oyo koki ko comprendre te. Peut-être totala ki no numéro 11, mais maloba onga na loba na osikoyo yo o tirer attention na moté na kati ya film. Pourquoi dans lobi bongo na ko loba lokola moboti étant papa parent na kati ya ndako. Bandeko na ngai na ko zonga sima na ko tala na ngana yeba origine ya liwa ya Vini ezalaki ndenge nini, bazalaki mobali ya Davina. Bandeko na ngai soki ozali parent loko ali boso fozala na vie na otongo la moki kumisaka nzambe pambolaka bana na yo bombaka bango na se ya makila ya mokonzi na biso Yesu Kristo. Soki ozali chrétien, soki ozali no musulman, sambela Allah a protégé famille na yo. Pourquoi na ye na sujet oyo? C'est parce que kotela liwa ya Vini okomona yango eutei na maloba kaka oyo ba parents na bango babimisaki na ba papa na ye précisément. Na kati eteni oyo uti na Bellard production poto solola yango ya 2 minutes. Papa ya Vini, sans le savoir, a livré ki mwana na ye, sans le savoir, likolo ya koloba kaka, likolo ya liloba moko, ya simple, peut-être ye moko pe parent, ayeba ki nete keke ekosuka modèle wana. Étant yo parent, papa, maman, noko, tata mwasi, tangu tobetaka masolo ya bandako na biso, tango tobetaka masolo ya bana na biso, epa ya ba voisin, epa ya ba noko na biso, ba tata mwasi na biso, tobetaka mo na intention nini. Parfois, oye na intention ya malamu ya koloba te, ngai mona nanga songolo pakala, asalibo, yo sepeli, peut-être munguna mutu oya yoki yo asepeli te. Nakanisi soko taki épisode 11, 11e épisode,
partir aux hommes na kati ba écran na biso za mopanzi awawa boko comprendre likambo onga nazali koloba motema pasi zali kosala nini awawa biso pe ba parents to envie ya kabana na biso ti to komisa bango ba benga ngo nini na anglais baloba bango baza ba kombo belé mais to komisa bango lokola ba machine na biso ya production te to zala kateke soko buti mono zela ka keno yefa produire po yo ozala malamu yango ememi papa na biso JR na vini na solution oyo lo vini azate atiki biso selon théâtre na lobela makambo ya théâtre za na vie privée libande ya théâtre te ya excusez-moi ya film te tozo lobela sur film oyo yo totala ki lobi épisode 11 tosala analyse na yango poto décortiquer to yeba papa JR a telemaki akei epa ya noko na yeba ndeko ba bolingo akepa ya noko akeko solusa noko ka ndenge zala kaka noko boni noko tala ngai tala vini akomi na position malamu abali mwasi na ye ndako na ye akomi na mbongo me ngai na papa na mama na ye azali kopesa biso ascenseur te kopesa ascenseur wana na sens que azali kotombola bango te azali kopambola bango te azali kopesa bango ba finance ozo bosenga te papa na mama bana na bino bazaba machine na bino te tobotaka bana teke po kaka basalisa biso lobi tobotaka bana kaka po ezali loi ya nature premièrement pour tout ça la reproduction na kati na mokili topesa bango chance papa JR akendaki epa ya noko na ye nazongela mwa mokie kosolola kaka ndenge ezalaka a livrer mwana na ye sans le savoir na maloba oyo ayebisaki noko na ye motema ndoki noko na ye motema ya ndoki ye papa kendeki ko se plaindre kaka ndenge ezalaka nzoka nde afongolaki bikuke moko boye nzoka nde afongolaki ba porte moko boye a livrer mwana na ye sans le savoir bandeko bolingo nazali kobeta sete awawa moto nyonso tuté na balabala moto nyonso tuté na famille azali moto oyo yo koki kobetela lisolo ya famille na yo restreinte mutu nyonso tuté azali oyo okei kolelela makambo ya famille na yo kobeta masolo ya bana na yo te pe ya mwasi na kati na ndako bandeko bolingo mokili tondi mabe to ka dono kaka moi mokie kaka papa na biso JR tokozonga excusez-moi JR anglais le kimingi na monoko ya mwana to ka nanu JR papa na biso ndenge esalaki susu pasi elongo na mama tokozonga to continuer koloba le pourquoi ko gardaka bouche na yo be ko betaka masolo ya famille na yo ya bana na yo te na libanda epa ya bande mosusu to landa bongo tozonga. C'est toi qui avais exposé moi biso mona moko kaka otobotaka. C'est ce que je veux entendre hier. Je n'ai pas exposé notre fils. Tu l'avais dit à ton oncle, oui ou non? Moi, j'avais dit seulement que moi, non, on a tangi ici, moi, non, on a col ici. À combien na bomengo? Pourquoi qu'on rentre un gars sans certitude? Pourquoi il ne peut pas nous aider, nous? Moi, son père et toi, ça. JR, tu es... Goki le lobawana. Soko yoki wa malamu te fanda na kozongele yango lisusu. Ndeko na ngai. Na ebandeli émission na biso na lobaki mokili esalama na liloba. Elohim a créé mokili na liloba na ye. Liloba na biso to lobaka oyo zalaka na pouvoir. Tokoki koteka, tokoki kokaba, tokoki kofungola ba porte moko bona vie sans que toyeba ke tosali yango na volonté na biso. Bato o bayokaka biso bazalaka mitema moko na biso te. Yo papa, yo mama ozana pouvoir ya kofungola porte. Yo papa, yo mama ozana pouvoir ya kokanga porte. Tango olamkwaka na tongo ndeko nanga papa ndeko nanga mama filme oyo epesinga éducation, filme oyo éduqué ngai, filme oyo efongolinga misu lokola parent na kati ya libota na ngai. Soki nazalaki moto du poids lo na kangi bouche na ngai comme na expérience dans une kati ya filme na biso o merci mama na biso mana biso belle vie. Na expérience dans une kati na filme oyo lo na komi bouche fermée. Yo papa na maman tolinga lelo na kanso tala kino kaka filme leki nango. Otambo yokangi nzoko. Moto na moto azoka eteni na ye. Ngana zyo eteni na ngai. Eteni na yo zalaki nini? Ozwaki nini na kati ya filme oyo.
Na liwaka ya vini tomoni bato ebele bakomi kosouffrir, notamment oyo ari mwasi na Eve Davina. Kaka Davina ye moko te ekomi kosala impact na effet ekomi kokoma ti epai ya mobali na ye oyo ya sika Ada. Belle famille na ye mama ya Ada oyo azali mama Top na Marie-Jeanne bango contre mwana na bango. Bozomona source euti nango place mosusu ezali kokende na ba échelon. Pona nini liloba ngo totaki na famille mosusu impact nango effet nango zokende ti na famille mosusu. Omoni pouvoir ya maloba, omoni pouvoir ya koloba. Yo mto zakala muna ndako noka moko oke pa voisin. Ngamona nanga kote asubaki na mbetwe, ngamona nanga kote asala kiboye, ngamona nanga sombi jet, ngamona kanga ka munoko na yo tango ekomi likambo ya famille ezalaka sacré. Mais omoni titre wana ya méritocratie soko yoki kaka 2 minutes kwa mika analyse onga na sali lelo awawa o comprendre film mobimba avant que total l'épisode 12 13 14 na 15 o comprendre vraiment à partir à titre na kaka extrait onga na laxibino awa moke o comprendre que non mokili etondi mabe to patela libota na biso to banda koleka to total l'épisode 12 et si quatre okanga nzoko eteni onga na kokata ya ngai na koya to sa analyse na bino tina ya noko na kati ya famille bota ya ngoyo yo toyeko ba malamu oyo ezali analyse ya film to lobele vie privée na bango te tozuka ka 4 personnages wana tozaki Vini o ko fibiso na kati ya film tozui Davina o azali ko kemba lelo mosi ya ndeko na sorte ko kufa Vini tozui Ada aza ko souffrir pour moi c'est abali mwasi o akufela mobali mama Top na Marie-Jeanne ndeko na ngai kotala ka film tele ka okaka boy ndeko na ngai kotala ka film te eleka ka okaka boy zwaka leçon po bona film ototala ka awa eza ba leçon moko na ndenge ya kosakana te na ko comprendre ngo lelo. Merci à toi lisusu la kandi mama atonda motema boboto lokwa mama Maria ba film éducatif ya modèle oyo ezali kotangisa biso ba papa mama ndefo ebele boy. Bozo émission na biso pour partager analyse na biso soki na lobi mabe botsa ba commentaire numéro na biso de l'autre côté o benga biso to solola eloko nini tolobi ya malamu eloko nini tolobi ya mabe lelo na lobi lokola kaka parent lokola kaka papa po ete maloba papa na biso JR alobaki etushaki ngeselinga motema pasi emsusu nga pesi na loba makambo so modèle wana emsusu nga pe na livre bato emsusu nga pe na loba sans les savoir. Alors discrétion na vie na biso ba parents pour na bana na biso ezali très important. Kozala kaka mutu ya poité ezali ko bebisa mabota bota na ndenge papa na biso asuki yene mama ba komi ko regretter pona nini pona maloba oyoyo ebimaki sans les savoir bande ko bolingo noko alelaki na bonelela nga moko na yekena partager na bino. Discrétion na kati ya vie pona bana na yo eza très important. Lokola yo fongola ka porte mbala liboso osape na fongola ya kokende kokanga yango maloba o lobaka na batu ya libanda pona bana na yo banda lelo banda kosambela renverser yango soko zalaka chrétien avec le sang de Jésus-Christ soko zalaka musulman invoquer belela Allah a ko répondre bino soko zalaka mutu ya bilibaka na ba secte oyebi mutu osambelaka kende kosambela lelo na ye lokola papa na ye koteya lelo na ye lokola papa na ye kosala analyse ya épisode 11 ya méritocratie na pesi yo mbote Kovodor mais c'est tadé bozala toujours na sentir mama na biso mosala yosala makitoko. Analyse ya 12e épisode de kozala lobi bo partager bo aimer
Bo s'abonner pour boter la 12e épisode. Analyse na mwe kozala ndenge nini. Noko ye nazali koloba. Bo s'abonner et yango po bozanga kate. Bo cliquer na cloche ya notification. Soko zui ba samwe pa na biso awawa. Et pas Noko, Saint Figaro. Lobi pe koko zo yango et pas B50 million. Imta pesa ka ba news, imta komaka ba news. En tout cas, tout ce que la malamu, bobo sanate lobby épisode 12 ya méritocratie analyse na mwe ko sala pas Noko ya famille Libota. Pour que na lobby rendez-vous kaka awa. Analyse. Bye bye.